Mbote na bino nyonso balandi ya KNB News émission Maboke. En tout cas, mbote na bino nyonso boza toujours branché kaka nde boza ka branché, boza la connecter surtout balobi bo partager ba lien, bo partager, bo s'abonner, bo aimer page na biso KNB News en tout cas na YouTube. Toza wana boza vraiment dessus te émission na nyonso émission Maboke pona ba nyonso balingaka émission Maboke. En tout cas, ceux qui bo s'abonner, bo betika émission Maboke bo mona émission na tout bo aimer, bo partager, bo s'abonner. En tout cas, kaka nde na lobaka na za mona musala na bino. Na sala ka obino botinda nga na sala ba commande la bien ndenga na sala kana ngango lelo na zanga moko tina plateau na zana motei lelo tozo panza makambe bele babi monde ngo za yuku mais lelo vraiment to pratiquer mo ba ouverture msu to panza ngo boza toujours na motei mbote mbote madame Rose motei nzamba lobini pona biso basumuki pona bino basumuki bobongola mitema yamba tata lokola mokonzi pe mobikisi moso obo yo mo obongola na mutema po bo service mutema na yamba tata lokola mokonzi pe mobikisi banda na wana banda wapi tango zaki na Yerusalem. En tout cas eza show lelo boni santé makam nyonso a réseau qui est bien nyonso tout calme nzambe kaka tout pepele bagag parce que la fois passée les cas qui awa ou expliquer qui bato bazala calme pour na makambo zo préparer pour na bango na ebité déjà makambo ango et salami to ezana nkaka ozo préparer ngo kaka quand de baba Jésus revient bientôt ya wana tonde ça donc tout ezoleka très bien ba préparation makambo tunde to loba kaka to sala ezelo ma choté eloko malamu erumelaka. OK, donc il faut rumela penda ezwata to sala biloko mais pourtant to roya to yemba moko c'est tant roya osali une semaine de mois olimo le sous-souté succès à la passe pour ya à la passe ya maleme donc tant roya ba préparer eloko to préparer mo tant roya nzambe ga yebinyoso tango koya nzambe kaka yebinyoso mais quand même ba répétition ozo sala na bino ba répétition malgré rassemblement ba 20 personnes mibeko pesa maki o baboyi mais quand même ozo répéter on a ebike musala o ezala former il faut za na inspiration belé net mobiki sibisika za na pesi ba mbote junior mobiki si bambote sikoza quand même azo rappeler temps ya ko répéter azo temps bon c'est faut qu'on répéter tant la répétition est la mère de la science. Il faut répéter trop temps on répéter trop d'inspiration makambo ba kisama et que ça ba couper qui ça peut-être que ça ngana ba te belé même na parler yo be rose à l'artiste za mutu moko vandika boye ando boulé loko esalema lobi o eya o esalema et ça déjà répétition même répétition ba to peut to kenda ka to sangana na ba to sala ka pona ko lisaka mayeli un peu ça. Siko ndo lati lamba pembe makasi bo bon nabité mutema peso ke zakara boye to za oka lamba pembe tina kati likamuna mutute mutei siko so ba bo pesa mo dembote na epa bato nso ba tabila mbote bo so bande pa na o pesa dembote epa bato nso ba jouer kara ba stylo o jouer stylo bon o pesa dembote premièrement pesi nanu on a yebaka pe na yedi ba misusu lelo premièrement le président Fiston Saï deuxièmement Junior Sifa Mobikisi Junior nani Sifa Mobikisi Junior Mobikisi ka moko lelo pese mbote pourquoi pas mais on a émission mo critiquer karaye lo boya karaye mabe parce que lelo pese sombote même pas tu vois vie est très compliqué hein vie est mystique na vie pour pas considérer grand moi boba bengo grand il faut considérer bi bato ba liboso na o tu vas voir ba ofungola ba porte na bande mo boso ndimi muto za liboso na o te donc mi mona ka yo na yo porte efuma mate est-ce que baba bikote no kende be émission no critiquer junior c'est que ba on devait imposer ko ça eloko wana to eza ka ba lokuta mo bo non mutu mo ta ko imposer nga ça eloko na za mwana mkete moi je suis pas un gamine hein pour mutu mo imposer nga ça la but non boko ça la quoi beaucoup vérifier quand la émission tout makam na loba botala on pena bozongi sima na ebite so boka na finga mobikisi je peux pas faire ça c'est pas ma nature moni pour la ndima mutu pour soit na okumisa mdelo kwa sala nous sommes tous les congolais tout ça même aza pour na otomola lokuma mboka na boya sko mutaza liboso na ngakoma un peu ça na za temps boya mutu te pour moi na grand plutôt il faut na ndima za liboso na ngai un peu bongo Sko message nini ya liboso oyeli balandi ya Maboke
oyeli bango message nini na liboso oyeli bango. Bon, message na yeli bango non premièrement, biso tozala na travail ka to bosser ka trop. To bosser, to préparer makambo ngande zalaka. To préparer makambo ntango zalaka. Bientôt pe na kozonga sous to pesa ba chaîne to noleka makambo sala po toze la production mo zo la proposer biso alobezo ya biso to sali ba film neza bo to sali déjà tournage ba makambo sous mamsous sali ba msous to préparer ba msous to bongisa ba répéter to sala donc to zala ka na préparation makambo zali donc pour ça c'est ma chance bon ça fait temps ya otala biso tant to boire makambo balanda landa biso mo mingi ba comprendre lo to sala un peu ça. Siko Star, vous savez déjà carrière na yo, ça déjà combien de temps? Bando bandi monde art. Donc comme les lobos. À propos carrière na ngai na bandi wo ke na bosser. Na ko bandi ni pour l'instant soit maintenant, c'est important c'est pour expliquer carrière na ngai soit une carrière moi jamais. Na maintenant on va expliquer monter. Na cacher identité na ngai. On va parler de ça même après. So comme grand. Non, parce que non, tu vois, vie et la compétition, et la concurrence. Moi, je suis chrétien. La vie, ce n'est pas la course, non, c'est une course pour les païens, ce n'est pas pour nous. Moi, je suis chrétien. Non, sa course, non, tout est non, pour ça, nous sommes comme ça, grand. Mais ça la comparaison, les camoutous, ça la beauté. Donc, encore le bandé, bah donc ça la différent même à l'église partout au Kenaka bah la différence ça mais pas molo peut-être le mo boy yo ba ko pas molo peut-être au ba pas molo non pas mo za limité musu ba ko pas molo za boy musu ba ko pas molo za boy vie za bongo vie to ko konkanate mutna mutabonga na tana nzamba tombola mutna tana asala na ngonga na un peu ça. Sikoyo Star yo oza artiste et comédien. Makambo tozo yo kaka lelo nungu yindi si internet epesi batu ba vie epesi batu zuba makambo na ba chaîne sous o ba veza kina si pona ba à propos yo président de la Duchesse alobaki na télé pona bino ba artiste et comédien ba bino ba artiste et comédien boza bandumba bino ba artiste et comédien so bosisi ba tournage na bino bokendaka ba hotel na ba marié. Bon, premièrement, on a très capital, il faut que l'on donc ils ont très capital. Donc à propos ya Kobima, Kolingana, maman jeune, moi na mujia Kobima na mari, ko sala boye, na bande mo boye. OK, pour moi, président de la Duchesse lobby très bien. Bon, on a vraiment encourageant, on a très bien. Et ça vraiment très bien, le au moins est bien. Kobima, soit tu vois, on va imaginer un groupe mo boye. Maman mo boye abima na mo mo mke maman oza pli à l'équipe mo na peut-être ya na âge exemple jeune mo boye aza exemple na 28 ans abima maman mo aza peut-être na ba 50 ans 51 na bobima donc ça malédiction de donc ça on peut solo donc pourquoi peut la solo tu vois mai ninga na pas maté suivant de lobango mai ninga na pas maté so mai ninga ça veut dire ya ilo moza kashi wana makambo wana balobe salemaka. Donc pour nous les ceux qui comprennent bien makambo au président la Duchesse à lobby et ça vraiment réel et salemaka. Et ça réel et salemaka. Dans monde na bino. Et salemaka. Pourquoi pas? À lobby on peut salir le mal. Tu vois comme buzo batin. Tu vois buzo ba soit tu le kuta mo se rume le souka vérité ya kaka. Donc ça na yo encourager loko wana. On encourageant donc pour na ngai bandeko basalaka na obalinga banda basala batika eza mabe yeme na biso quoi ba makambo le marché était très bien tu vois biso tout ça la réclamation na gouvernement tala makambo etambola te gouvernement sungate alors que ça biso mo doit bit non tu vois o ba soutenir biso mais biso doit bit ngo toi to ko bandeni pour souvent ba lobaka non ba maman balé soit ba koko balé manga ekite la biso non biso mo doit à cause ngai wana pour biso mo to sala mabe bénédiction ezala musika na biso élévation na makambo to ça ezala musika na biso faut toute sa conscience bon la plupart ya ba comédien ba yamba manza mi lo wa mokonzi mo bikisité ba septa été pour muto ya mi Jésus lo wa mokonzi mo bikisa ko ça ba chose pareil wana te umona faut ko yamba yesu lo wa mokonzi mo bikisi kundima ye otambola na crainte na ye c'est ça biso mo to za cause ya ba échec to mona na makambo ya monde na biso. Sikoyo koleka na TV koloba oui. Est-ce que tango ba maman wana na ba jeune garçon ya mike o ba kotaka na ba hôtel wana. Peut-être ça la peine na ba présence na bino
ils appellent la présidence c'est bien makambo ça makambo bozo katanga kolobela ngote bokanga kamunako et 8 ans moulai pour mutazuma courage à koloba yango eza président la duchesse alors bino bateau déjà boveka ba makambo wana o bomone yango vraiment ezo salema pourquoi pas ko bisa mama yoza mama mukolotika papa yoza papa mukolotika jean garçon zo mama muke bazo mela o makila bosala yango te pourquoi donc omoni nakolo baneni ba comédien balingana te to lingana ka bolingo mwa ba parents mutazala mama tango ke fete ok mutazala ba ke ça mutu so ko pekise na ndenge mwa kimia tala loko sala boza très bien te tikango lobe memelo boye lobe krelo problème lo mo boye salo boye ya mona mabe akomo lokola bandenge mususu na ba sensi mususu mutima mabe za makasi yango pona ko inviter o tala kaka au conseil ciné état et ça là plutôt ne to sala kana to za bene ba piri biso te loko sala neza bien te so wa yo ki bete ngana minute na loba yo kimbe tant ok na pesi mo konga ko continuer ko sala to daba mikolo mutu nyoto ibi mabe na malamu tu vois parce que eloko na lobe on le pourquoi parce que mutazu courage ya ko dévoiler yango eza président l'a dit la duchesse président de la duchesse et na simana ende batu misusu bazui ba courage ya ko intervenir je ne sais pas ba propos à lobaki wana ce que c'est surtout qui pèse le côté mais yo déjà aux artistes et comédiens ou assurer biso que eza vraiment réel et ça les maka ce sont des réalités et ça les maka parce que les autres comme on a batu misusu siko na simana yango ba comme ko bimisa ba manzaka pourquoi ko cacher vérité tombe là o binomo bobenga ngo vérité biso to yebite binomo nde boza sur place binomo boza na terrain bozo ba réalité on a pourquoi bozo cacher yango et que mutu moko azui bimisi vérité boko mo diembe na sima na ye okaya poko le ba makambo sala mona na misu na yo otali pe bobino lelo na ko dévoiler bango yene tine émission maboke bo o dévoiler yango bon visa compliqué visa mystique tu vois moi le comment boso sali remarque so ko lobate ya to bi vérité te bomba misuka suke bimana ngaka vérité te bomba mabete salema ba to ba bomba mais so ebimi muto za kina opportunité lobango ako profiter na semana die meli so za ke kizaso mo ba kizo o sala boy o bete 5 de bezo sala boy tant waka da muto na lobby ya o ba sama loba na sima pourquoi be reza pete ya muto na bimisa muto liboso ya o loba po akoloba ndeni anor sepela na ngote akoza pe na groupement quelconque azala na groupe wala quelconque ya sala ka mona rapete président bimarana o président sala bonana moi lobeza ta banga ba finae a olekate o sala ba banga ba finae azo banga vérité mo bo tant que la vérité bimi biso to lini vérité to profiter na vérité wana et c'est na vie c'est na ba to mususu ba courager bamsusu ba tala bamsusu ba yoka bamsusu ba loba etambola bon vie za la bon so na vie biso to ande moko to marcher très bien te et c'est ngala moi msala zala chef azala bato ba loba na bato ba landa ba na sima ba accompagner ba visa la bon et c'est ngala idée net na idée na vérité mo bato ba sebela na vérité ba profiter na vérité o bazana ngamu wana biso toza kumna te biso to profiter na vérité sikoyo pour na koloba bato nyonso basali ba rancune pour na makambo oyo ya ba propos yo président de la duchesse atenaki devant la télé public nyonso balandaki yango oh basali sali ba rancune yo conseil ni noko pesa bango tant que un artiste bon pour moi conseil eza boye vérité donc na lokuta mo boye tant on sala loko o eza vérité o eza lokuta yo moni loko na sala o eza mabe o parvenir ko sala ngo ndimi oui na o sala ngo o ndima mabe o sala nga mo sala mabe exemple o faire souffrir net peuple bi loko na sala o eza mabe mais o parvenir ko sala ngo et vérité na lokuta ne bimi bato nso ba yebi na bango za mabe mais anara défendre pour anya lobi bon ngolo bon pendant sali réputation te a sali réputation mutu te a lobi o eza réel les vérité et la kisto changer to bon wana to tika mabe so le to vivre makambo mo boye to mona na ba monde oyo to mona makambo mo boye e bi melwa surprise to les surprise te za biloko to sali ya to buka yo muto za wana o ndima makambo lo bate o lo baiza lokuta sali boye wana etalio mais pour moi eza vérité na pesi ba tu conseil o ba bazanti na sima lokuta mo boy ba yebeza vérité c'est le moment ya changer so sala ngo na kuku na bi potika ngo eza mo pasi mais meko tika potika waza mo pasi tika bona ba misana
tika ça passe mais ça les fort tika conseil en pesi ya mwana pardon penza wana na sengi pardon amiti batika lobela bango noter bango na mwa mke na bango mke na nini solo mabe kuki ko rumela soko na mokilité na yango to ya matata lokola mokonzi pi mobikisi na biso totika lokuta to lukata tatango azali esengo na ba oyo bakoyamba tata nanga lokola mokonzi pi mobikisi batiki mabi alobi oya koyamba lokola mokonzi pi mobikisi makambo tu ya kala ya mabiki akomi moto ya sika ipa ya tata donc yangwana batika mabe tata zana oya mabango. Ok, siko star lelo tozomona ba poison tozomona ba liwa bon tozoyoka ba poison na monde art de bato bazolo ba batela ke pa munya to tela ke ba tela ke bo siko ba liwa biso moko to comprendre biso bato tozala monde na bino to tala bino musika to comprendre finalement c'est quoi au juste ba liwa to perdre maman Chako Maman Chako a outu kende, j'espère que bakundie déjà bakundaki parce que ton excès peu élément na chaîne na biso papa ka diombo so sa kufi bozo kufa bozo landa loko ya mbola boye pona nini pourquoi donc koloba poison ça trop dit tu vois poison ça trop dit donc makambo pe ngoto to lobela kaka moni tant ndo sala makambo mabe ayoza okozala mutu na ngo oyebi oza tête na ngo mais ba innocent ba comme kufa et ça la bonne zamatika mutu pour à faire changer comprendre nzambe ta bato ba kufa pour changer moni ba donc ba kufa exactement ba ngam do sala mabe ça peut être liwa nzambe ote ya mutu sala mabe patika abangi c'est tant on comprendre il langage nzambe te wa nozala ka boy donc liwa nous asomo ko kufa pour pas poison bon na part na ngai na koza na participera na ba tournage ba de belé mais ba yeba ngai te na mi bombaka na ngama ko yebana te na ko na tournage mona kuti boy bon pour suivant trop na tambola na français il y en a beaucoup de gens ba yebi français un peu ba yebi na tambola suivant to ko yeba tournage ako sanga non moté approcher mto so na eboté na otala kana musika na approcher raté apo poison oui ça mabete pour na ko mi batela même si le dokolo baboye ça la bon pour ebanité ça la bon pour ebanité bien sûr na ebanité mais pendant se protéger ngai na ça la bon pour o mato kita bon madabo kita nga komona ngeta ngama na mboko o mato kita na apprécier te mais pona ko mi batela papa poison bataki boye basala ki boye na mimo bo tonizenga mobutu approach aisa no temba sala ka boye zonga boye pona ko inviter ko sangana kati na yoka ba concert tonizenga makasi na nga osangana na batute na zalanga moko na participer na ba répétition si lozongi ko so la te alors mbote sili ezato ko kanga ma osala boto mela ensemble eza mabe. Donc on a le baki ne bandeli to lingani te vraiment parce que lingani to tombolelo mo eza kati na biso to binsa ba art na biso liwa bino bozo loba na bato ba changer bozo pesa bozo ba message ya bo changer changement mais bino mo pe boni ko changer te pas ba mutu so za mabe na mutu so sangi mabe te mais bino mo pe no bo changer bon en fait ko changer eza volonté mutu pe plutôt na ko loba ndeni mutu abota mama beta ko mama be mutu jamais ko bota mama be akoma mabe so abote peut-être maman aux indications mabe o éduquer moni mona na ko saka na ete ko sala bote yo kuna ko sala omoni bon mutako bota manayi malamu na mabe mo akutani na ngo tango moni mabe leke bele ye tango akope mabe sala mabe ayo sangisa bisi mabe peut-être ngana koza na victime na sala yo mabe te yo omi bambinga zo victime oluko bomangai nga saloni donc pona ko inviter bato na mono il faut collaboration trop exalté ça nous bien apparence na yo so na ba tout très bien mais cause la confiance na mtuté na monde nous bon sikoyo ndeba komo ko publier ba artiste et comédien to lobano talimo likambo po il s'agit des artistes ndé to lobela awa émission maboké émission mo to zo branquer to tia on a c'est ya messa ezo bimisa ba vérité donc ndeba komo publier ba artiste yo zo yo kangote oh boy, mutakalize. Oh boy, ça dit à quoi? Et ça nini? Poto côté dans le monde, pourquoi? Donc avec Tokolo Bandeni. Donc makamolobi na ngoza un truc capital mais pour moi encore le baboy et Bible lobby, ils ont une différence na bato ba sala na ba sala l'été. O ba sala l'été makamona bango na poisa to mona. O baza ba sala la e. Donc on a fait exemple. Na ko katolo kaka omoni pasteur asala iboy. Frère asala iboy na ko par exemple mutu mo banda carrière musicale na religieux
ti lelo comment est en mané ma bête non pasteur Rue Papa Frank Moulaja est-ce que on a dans na ma bé boy o basali boy te soki mto tambo na sincérité makambo tambo tout do makambo no yeka très bien donc mai ninga na pas maté nandimi mabena malamu te mais nobika mai ninga na pas maté un peu bon mutu ko publier salibo azongisi wa salibo wana ata intervenir en moto ba makambo wana na mona opena za un peu fou za sensité ba msusu pe na sima bongo ba koluka ba sala ba base boy ko sala boy kuma ba ne mo boy donc mo ko kota ma trop na moté teme ozamona tata conseil ni repesa bato wana nyonso donc oyo bima eninga na pas maté eninga na pas maté donc o sala ka mabe ako balancer la mabe o sala ka pété sala ka té parce que ça vient mutu na mutu ozamona tata na ko obligé mutu te bien sûr na ko loba sala boy eza lokwa histoire mbuma tata beta kita bimbumo ekwena mabanga elunyo loba mbumo ekwena nzube mbumo ekwebo biso to ba mbuma baboka biso place ko kwela mutu moko kwela baboki mbuma akwena wana mabanga eza mutu moko yoka liluba mais asa okangama asa baposa mokili mbume kwena nzube mutu yoka kota ngopesa mkongo sima pesi na ye ake na ye boy mbume kwena mabele kitoko eza ba oba ya mita talo kwa mkonzi mobikisa basalela makambo na ye. Ok, merci beaucoup. Film nini ya liboso oya yo moko oyo joie titre nango ezala nini? Bon, trop nga joie dans film te nga sala ka ba gag. A gag nini ya liboso? Ba gag el boso toujours la français toujours ba gag wa liboso ma toujours eza toujours confiance confiance. Titre nango ezala ki confiance. Eza gag mo za confiance. Mutu mo apesa yi monter confiance atika ke moi so biminzo ne moi ça bimagana moi ça bimagana monter na sima mais moi ça leni ça ira ta sala ka boza mais so otale ba biloko ata ton boka ba biloko mo na ba degezali so biloko ezali so e permettre so to le sont va émission bo ndo mo na bo pour te préparer penza biloko ze belé sanduku suni sanduku ba tika gagi mususu non ezande belé so ndo tanga mystique tala pona ele na TV déjà presque na ba chaîne YouTube na biso bandambu ndambu ka ba mike besri wanso ngomo na ona Tembaps TV s'abonner Tembaps TV overview mo na ba makambo na biso sikoyo gagi nini oyo pe au sala bon je peux dire banzonding au sala kanzonding te pourquoi aux occasion na te ba benda kayote to so rende fona ba vie pour te be ba vie nde ba benda petit na rapoli petit yaka petit na yaka ce que yo ton ba benga ka ote bon répond moi d'abord au côté de na monde nzondi to na nokota te pour na poser deuxième question eza komi kumisa te komi kitisa pete eza vérité donc ta minute on a tambola na vérité mo bonza mafungola makam ko benga na ko sala boza différent ba benga ngana ko banene ba groupe mo mike ba bilo mo mike ba to mo mike na wana tukone na boya na ngango plutôt mais ko benga ngako ta ba grand ko sala boy na ko bandeni eza ndepo plutôt na za moi actualité te na minute ko yebana non eza te succès bena peut-être eza te donc tant makambo yaka iloba to ndo sentir vie moi benyo allo oh boy bon pour moi ça les gars mutu ko benga lelo non ok boy c'est bon o ko kene peut-être lo mo ko ta la pour lo ko sala o na peut-être lo mo ide mo bien sala mo ba benyo jouer na caméra mo mbwa et lo bebisa na makambo sala na message o pc bi makito côté moni bon mais au grand mo benga ya boy sala boy na nous vraiment wa ma appelle na ba artiste o peto yo ka ba témoignage na bango o lelo ba koma pe ba grand parce que ba tingama ki pe ba grand po ba koma pe ba grand lelo bon c'est que yo ozo tingama ba grand te ya ngo ba zo benda pe na makamba grandeur te to ndeni ya ngo siko na kolo ba na participer na to lo ba na participer ka na ba répétition na ba tournage ba de belé ba yebanga te ezana ke na peut-être ko yiba mayele mo ko zwango bon ba yeba ngai te o aza wasala boté na za simplicité na ngai na va na on rêver na otala boy tant ebeta yokuto eza ko maka mo te tuna te na sala boté o sandika no otana e bima yango esenya bima asala boy na kangama na sala boy bongo vieza bongo na aprisaka te na sala boté donc na za na besoin de visibilité mais comme si na otana ngai ko kité ata na forcer simba te ça funa mangi bimanzela moté ato salinde nini jamais. Ok, si quoi message nini ya suka poto cité TV Zangonga message nini ya suka opesa ba fan o nyoso ba moni na émission maboke pe ba nyoso ba ko découvrir talent na yo na mikolo ezoya. Bon en fait message na ngeza na ngo simplement na kolo ba boy
bato bayebi nga na bayebi nga te donc nako bomi kosala nga na confiance muke bo confirmer nga boyeba soki naza nani so nasalaka nini bo confirmer bozoba na malamu na ngai donc bapesa nga na confiance bapesa biso na mpe temps tomeka na kotravailler pourtant toya mbala moko naoya mbala moko ton oya mbala moko napesi nakoloba ndeni bapesa biso même pour préparation ezali nano préparation ezali aussi c'était projet ezali tokoba projet po tokana il faut tosala ta plus de 200 gars donc na mitu tokosala ta ba 5 et quelques tosala kaka donc nakoloba ndeni nakozelisa bato po bazela na lobaka bozela eloko malamu ya kamba moko to ba préparation. OK, numéro de téléphone moi Dembote. Bon, numéro de téléphone est plus 243 89 19 95 311. Wana WhatsApp. Oko bandela pour na bao nyoso. Plus 243 89 19 95 311. OK. Moi des salutations. Bon, première salutation, on appelle ça mon ami Osra Beno Yaman. Mais chaque ndoko bossa kilote donc famille ndoko nyonso je mikier makasi moi c'est mon forcé ekotaka nene tungenda TZ Tonizenga Zani Makengo. OK mutu moko na kubwaka te bwaka Zani Makengo la koloba Zani Makengo nene tungenda bazamo belé Gradis mon prêtre. Un peu ça. Gradis Sengo Bambo te sikozali. En tout cas, merci mingi na bino oyo botira qui vraiment attention na bino na kolanda émission maboki na KNB News. Bo pesa biso confiance kaka nde bozo pesa biso. Bo s'abonner, j'insiste sur ça, bo s'abonner, bo aimer ça la biso bien ba commentaire na bino po mutakoka zate so landi émission moni kelo mo ebetsa ki libaku journaliste ça ki loko bo place bo ça ki mabe invité na ça ki bo ça ki bo ba commentaire et ça la biso ba bien pour to changer pe pour to zabatu. En tout cas la pesi mbote na nga na papa na ngai on a benga ka mon papa chéri cordon mon cordon Jimmy Mukendi bambote sikoza na pesi zaka bambote et sikazali lumière ya makasi donc organisation ya kitoko boy papa Timothée muta simba ki makamu nyonso bomoni lelo ba micro ba son o kitoko boy. En tout cas na pesi mbote na nga pe na ya les bons ka kenge bambote sikozali na Soudaf bambote sikozali la pao na Soudaf bambote sikozali donc tokutani à la prochaine. Bye.